Yo sikoyo obimiselo on a 12h Chancel Mbemba na 12h30 ofinye zara nini Karine. Ozodi embela mikolo Junior Kabananga olingo koyoka place le latte. Okosenga makambo okosenga makambo. Merci. Yo sino okosela mamna. Eza bongo te bio zaki ndera ozolata Kabananga bandola ta Chancel Mbembo ye demi dio pese kuna ko demi die. Ah, merci quand même, yo quand même moi sincère au reconnaître que ngam na pesa ngam na sala makamute. Fingi ponani. Te na tikali o finga te mère. Ah ngam no ke finga te ko ba bete mo no so yo ka mona ke tanti na finga ka. Tanti do mono kuna na ba jeton. O komo kota tina ba vie privée libala ya. Non, en fait, wana e ana ngoka ba base mais na lobela même pas na e. E aka no lobela to lobela mambo lelo ya. Yo pe au côté ndakut. O botaki to ndo lobela ba dams lelo kon ba juvénal lelo yo mo opozongeli micro. Boyo monate kala ba président bazala ka président ça ke lo côté. Na site na bino créer bezité au président. Mambo kala to longoli. To na ba président lelo Adams Luzolo et silit. To lo bandi mambo lelo Junior Kabananga meilleur buteur. Yango to zolata. Je reste que mo makila ba champion na Dubai dollar réseau bimondra na poto. En même temps na zemi mais o tika peka msa. Zemi ngalo so to lokuta. Te ya solo. Ngana Holanda out. Oui, puis un jour, il faut bota, faut bala. Ok, un jour, on a décidé de bota dans un bal. La best. T'es best, un ballon dans bota. Ah, baran de t'es beau, puis j'ai le show. Bon, ça, les réconciliations, c'est bon. Mais est-ce qu'on a qu'à t'agimel quoi, baran de zati? Tout ça, réconciliation, t'es tout cas dans un problème, t'es. Tout cas, qu'on bébé, t'es. Bah, tu n'es pas que c'est une réconciliation, bah, c'est là, j'ai le maman leki. Karine Mokondi, ah, ton a kata jimel ko j'ai le show. Pas question de rando, to sangani biso tout. J'ai le mamté, non, ça réconciliation, n'a pas mamté. Yone songi, yone mto sala ke ba fi. Yone sala ke ba fi ba soda ana jimel ko mambo ana zate. Il y a problème n'est pas abonné, on est santé. Yenani. Il est pas abonné, pas coffee, quoi pas push. Babi Karine Mokondi o utilise même ba garçon, vrai ou faux? C'est faux ba aussi. O domina bango. Balobi bango parce que babi na domina bango c'est que bengolo ba ke banganga baleki nzambe poso na domina na kisit n'habite ce yo ondimela ke nganga leki nzambe je ne pense pas nzambe nda leki makambu tu pona nganga nzambe mta créer tio simba kisi simba c'est que nzambe pe andimi ke kisio ni ça ke mutulelo zana Karine melobi akimie to mon exemple comme c'est grâce te mon moi non melobi le baké non que le ba peut-être era vagence car o lingera o suki sera po ya finga ka déjà aux yeux la kisi jamais non que ce non que os sincère balboso na loba na micro non balboso pe na loba no vérité moi pour moi na ke non ki non ko sala mutu mabete non ko sala na mutu randote soit bois ka batu 10 au moins na 9 ba relation à Karine ce na na besoin na sala na yo revanche non l'action te ke Adam sakabela nga $100 na brancho na pour na bi ke 100 na pe et que comme yo mais ce na la kisi Adam na la kisi Joël show na la kisi yo Ken pia na batu nanga donc eza na bi ke atanga no to bebani ba Ken balo ba te glodi o bondoza bien on comprend wana apenda na que yo kana biso soda bien formé. Bien formé. Bien formé. Vous savez, semblant la télévision, mais voilà, il y a la sous-sala makasi, Karine, moi la mabe, Karine a bête à moi la batte, Karine a nyogoli, on a lesbienne. On a nyos et bah les ondi, on a vie privée na na bombate. C'est na la lesbienne on bombe na on l'accent mundu qui na vanda pas na. Papa na kuta daya, maman na poto dom tout na o gangi na zate. Na lesbienne te na muta mibali makasi, mambunya se lo ba elokuta, peut-être petite sœur à sala na pour na créer base. Ke mukilibo ke lo mawa moi Dubaï moi nini et ça normal mais nga problème nga zaki aponyo soleil no nga na kuliste yibisa ke la baron to yo kana to créer moi ni to ke salon le lopende to no beto yo kana gel bon na minso to beba na par rapport à base internet et la lito la musa to yo kana bien peto sali ozongeli nga su Karine oh yo boyaki na gel yo lisusu mais quand na nga ba ke to yo kana ke monde mais ce to yo kana na gel place au vent dans mon nga oh c'est que fianga problème mutu tam so boya no tunanga mais kati na monke otoweli lote na iba ote na betote na singo o mais comment mamni Karine oloba mais kaba bika rabatu no kaka ba molike no yo maltraité petite no wala grâce te mon mais ba soutenir ye ba tindi ba Dubai ba sombele ba car c'est ba bien maltraité ba kosi muto ba maltraité ka image ando mona na ando sa vidéo na ndako na ba mona posonner comment ba mona lateli muto ba maltraité ka monya to lobité so la lenzala erto ta ka butebike glodia na passe
ndede na monyo déjà ndengo okebe na comprendre que mbongo asiti yo mto dirigeaka. Est-ce qu'il faut yebisanga? O yebisano ngata? Nga mona monika. Next to moni gel shobo oyeba ke azape ale. Gel shoyo zo banga to kamna Karine babi. Babu zo banga iya bangi te okanga na muta ba kisi boy Karine domina rabatu. Complexé. Yanga na répondre. Mutu nyonso banga a complexé po mutu amiyebi. Netinga Karine mokonzi na boy. Yana din ser nanga azana. Sa benga tindanga ese na okasoni ke sopanga. Oh yana din. Yana di mambuko mun e sopa na ngate mena mtu msusu yana di na tinja otaka e deva bate belebo e ko dimne e muto azana ngoba e dimna ko misango ko zo monela bana ko monela baninga na te yango na ebisi oke so yana di ndazana okyo tinda nga siko na micro no filmer o mona ke no kinde Henriette ka jinga swa benga lobby no ela madinga oh non sala e changanga ndelo ngolinga Karine Mokonzi. Oh, Karine Mokonzi eza makambo ba olaksanga te Karine Mokonzi eza mambo non sala. Bes nanga na créer et vendre nanga na RTGA comportement ndezo sala Karine Mokonzi. Oh to sala keza lokwa to ke lo bamba bilo amikie et sala kapo e bakse chamu na pilipili mais biloko yango moko ya kolamba ezali. Mimi rankinti na kati RTGA ozo manquer bato basali ba 8 ans nyonso wana. Et on a ebisa ki yo omoni ki discipline militaire tozo senga tes obligations soko to sito longwe makambo kala on azalaka te lelo kabananga nde meilleur arbitre et yo ça fait 43 ans Congo tozo meilleur arbitre en Afrique après 43 ans ya yedo lelo to lo ba makam na ye o mamba wana ba Shabani ba beta to sepela ba vie na loi LL tika simbela par rapport au cas on a ibata direct na créateur beske ngam na Asimba kaka. Voilà maintenant na kati ya Jimelko. Karine na kati ya Jimelko. Moi liloba. Sende na simbelo saka esopinga. Te sopite. Pour mutu msota ke Gloria ke sim sans sac te esopa. Esa ka ko ndire nini o mesaki yango ye filmer ko yo Karine Mokonzi na memelinga sac. Dans ce yo mo ero vando bibiro na nga kuna memi yo kam to ye banga l'essentiel kati na nga na bi ke na memeli Gloria te mtatindi nga sentiment na nga mais o Gloria loba étalier donc eza bon interprétation na makanisa mutu enga lelo Gloria na comprendre le mo bat bakoma luka na bon succès mutazo luka kombo mesima na nga moi on a filmé garçon na latine chapeau noir sanga ana mto finga te vine mumba wana onga na lo no filmé garçon nani ye wana linzanza sanga kombo ero na la musele c'est les morts enterrés l'air mort au point que la provocation elle a provocation oyebinga ngana za star yona mankaka ba leader ba groupe ya parce que c'est okutani ba otuna nga pété preuve que net ba jeunesse nyonso nde baza o manka nga bota courage Karine tena le belako na caméra nga yo enga okyo loba na journaliste c'est mon côté na bandeli on a micro numéro 1 Yusko mimona nani na boyo mimona nani Karine Mokonzi la ba na sinya ba takale sambo na si orchestre bo yebite takale sambo yo yebite ke ki ma comme star na film porno mubali nya obala yo mutakala se sambo mubali obala ngate nazo changer ba lokwa bilamba slime kota na ndako tout moment catch Jale bon wala valeur à moi si wala valeur à moi valeur à moi c'est mbalo ma bon j'ai le ero yo kutinga na olamba pe na olambela nani bébé et puis non bébé on va changer bango combien moi si mibali 100 moi si mibali na lembi zongela no pour on dirait yo se ba pexé encore ba tinjo na komi na bon ya ba ozora pena mobali pena ye pena plaisir nyonso na ye pa Karine Mokonzi yo mutu mutakala esambwa oh bongo yo zo mona te ke na ba ex nanga omoni mutalali ala muki asepela ba ex nanga si comme classe le bon je peux pas faire ça je peux pas parler ça ngabite yo koki ko benga mutakala no kalate ko bima oh mais za star yo linga ya loba te poani o yo lo biso star te ya porte parole na ye ya za munoko nga porte parole na ye ya za en plein série nenga za boye yera o détruire mwana batu jeli shona yo pe yenda za boye aza Kim aloka Jennifer ndenga zo sa film lobi pa okyo yemba Jenny yondo diembela omoni jae ya osala film okokomele na kuzu okota film kota ya ba kota kaka mbisala ndesika ma yecho eboku na sena mwena mo yo komi limité o asuna best mina ngai toko ya pa eboku teke na créer bezo memelo sac ba créer kaka ibande suki nde mabe c'est pour yo keli onsoni mabe ko sala likambo wanga ni wana nde mabe mais soki o sala conscience ko sali o nanza mamoni ki témoin na sukaki yango asengi nga na bakisa Glodina memi na on est ensemble na kata Jimelko Jael Show babio on s'est laissé faire o lobaki trop ya la bambanga mais malgré to la kata Jimelko mais to lobela nyonso
Ajimelko boche pete, boche pete, waboto. Karine c'est une personne n'affronta qu'à énorté, tu sais musica, trop de polémiques, bêtises tout ça. Mais je bois ta vandi sabiso que Karine a vandi boss live wata na be moto na tembe. Vela ngado ça dit vela ça fait 600 € donc on a 300. Qui est bon, yango kumza. Akambela biso. Fadi je ne sais pas boss Sabutu. Tanga be papa wata, tanga be na laisse la poche. Non, mais laisse que Fadi ko kambela soutenir na zuizi. Akabelo ba monga mukie bon. Moi pas push. Moni muta ko kabelo 1000 si comme muta ko kabelo 400 lelo 200 lobby, 100 lobby kuna. Ya boke na lo wa bangulu. Na je nga tala ke lenge ya Congo. Généri bocha ma wata. Na mo mukia pesa bino. Boss live na la tellement fort la poulga. Wana aboira bien. Ayema bien, tresimbele na pro. Tenga na lembonga wata, te wata na franche. Na même journaliste la na Brazzaville frère d'émission na zoate caméra ko ka panzana. Na lobi yango. Wala muto ba bisi makata. Nga na liambo. Comme journaliste na oya comme ça message te. À vérifier. Voilà, c'est un peu ça. Plein de respect à Héritier Watanabe. Total respect notre papouche Watanabe. Mukolabi chouchou. Faut bien nga mon héritier privé. Ça dit total respect à mon héritier privé Watanabe motora tembe mutaleke. Mais yo siko na kati ya Jimel ko lancer message na batu ba Hollande. Faut ba yo so koti, yo na Karine, na Ken Piana ba l'autre là a Jimel ko repanzana. Ba ba kima ba bi nzokombangu motombangu. Ça dit nga na va complexité puis na kima affrontement na kima guerre na affronta nyonso na vie nga. Oya moni question na ye a Jimel ko okima. Is up to ye moko ndengo yeba. Ça dit nga na za na kati ya Jimel ko Jael show na za na kati. Ça dit naza. Et puis Karine Mokonzi ma baronne aza na kati azali dans tout. Voilà, on est ensemble 51. Donc tout au CP là. Tous ça va nous rebeller à ba Ken Piana. Mon vieux Alain Carré depuis Qatar na Seki Makasi. Babi Ken Piana pe na kata match. Azobeta lelo. Malgré barando na yo na mututel. Est-ce que ba onyata Ken Piana na lokolo po ye mutabarando. Ken Piana bonjour. Ouais, bonjour. Comment? Santé est un peu moins mon boulot. Il y a des coachs pour nous tenir pas coach. Bon, Naza, quoi tu peux vraiment te. Biso toza, yo ebiga union de la presse. Toza toujours nakati, to soutenir. Association. Voilà, association de journalistes de médias en ligne. To soutenir toujours idée. Il y a masse en abso fans de mai. Donc toza toujours. Mais nga na beta na deuxième mi-temps yo ebikaka. Nga zozo banga barando leki monika tina matcha o ba yo ni atanga so baneni yo mto barando mais ato sisi barando. Te rando ezate. Mutu pa nyatanga zate. Batukutu ba kota terrain ba banga na Ken Piana Ken soko nyati retour eza mystique. Vraiment. Donc mutu ni na nyati net David Sal. Ana na pa nyatanga te. Chéri muken. Yekutu po mukezate. Tozui nani ba fils et fille. Baza batuma pepele mutu akokelo kwa ate. Pour na yo siko yo to mener bango combien de bi. Bon match eza nango match ya 2-1. 2-1. Jimmy Mukendi to tika tia moko koto moi début ekota. Yo ebika nango match ya 2-1. Et loko abangele ate. Merci beaucoup Ken Piana sepeli ya 32 na mono na kati ya Jimel ko na yebi ke loisir esangisi biso tout. To leki bango na impact. Toleki nanu nani wana Ken Piana ba Jimmy Mukende to bet national ba journaliste internet baleki bango na impact to ko beta bango pesko na nenga bal donc résultat to zelaka nde matcheken yaso we bango ke ba biso toleki bango na impact na musika ko yo tala mana poto ba biso to zaka na déontologie te bino boye ba étiquité bon ba finga na bango Jésus kutu mwana nzambe Jésus kutu mwana nzambe ba finga kae pourquoi pas biso voilà ça bonne chance Ken Piana na on ngala mono pena na kilote pena rosala vraiment vrai bien te kalaté vraiment voilà c'est l'ambiance qui règne ici na terrain na biso ya Allemagne no eza esengo trop ba joueur baza tellement belé bolo bara o yazaka na nzoto abasi bozwango pena bien na couper et puis ba mona pena neuf hein Junior ya ba jeto ya ni Junior kabananga na bango yeyo c'est dire mbokanya pembe yeyo na tota basi o lukani na makambo nde bango nde baoyeba bango ka nde baoyeba lelo na terrain c'est dire na kayeka neuf neka na moko oseka combien de bimoko moko
namoni Trésor na kisi na eta Trésor na kisi na ye asali kisi na ye déjà kangi bina ye bina bango yango wana ti ya ataka Trésor 4 za ataka comprenez fidèle internet va bien ambiance oyo somme kangi bina bango asaka na bina bango et kota te do mamba ça les ebele na terrain lelo Ajimelko premier événement avec les Lions bandeko na biso bota la biso bayebi ke bato nde basala ka base basala la crédibilité et internet lelo donc bandeko maman yango donc voilà Ajimelko moi lilo bana bandeko tout bazo hésiter quoi bandeko bazo hésiter na Ajimelko o ba oye bana nte Ajimelko ezani ba o bazo bana nte bandeko tozo déjà exemple oyo boya donc je fais appel à tous les journalistes oya yebi ka journalistes la presse en ligne aya donc vous êtes tous le bienvenu. Voilà, merci beaucoup, bonne chance. Oh, tosi mbelenga tika ba grimace ko viens la biso Alain Carré sera moni ba wi marambo bango ba sala ngote yo so nini est-ce qui ça on va la sango boy Junior Kabananga Okosha ba wi le meilleur buteur présente tosi mbelenga chance boni. Ouais, bien. Oni. Oh, kist. Oh, blanc, mort. Alors là, il y a pas mort. Blague ici. Bon, Bobby, qui s'est en bas l'accent, on va être aux avantis. Oh, ben, j'ai déjà blague ici. Début, ça, on a 4. Il y a solo. Tu t'es fait un rouge. Premier bi, la deuxième bi. Babsu, tu pas gégé, yo, c'est comme mort. Moi, on la Bobby Mikolo gégé. Gégé, on a mort. Bancho, tout au bien, on va gégé. Bancho, tout au bien, on va gégé. Oh, et puis, ça gégé, tu es dans le terrain. Là, tu vas bien à gégé. On a deux blagues ici. Ben, internet, tout va moni, Bobby, aussi melenga na gondo, bo, c'est génété. Y'a moi, Jimel, quand on est na moto, bo, et ça, nino, juste expliquer, bandeko, bah, et bah, pena, Jimel, quoi, ça dit, nipe, et le roi, bien, en wezani. Ouais, tous les habitants sont ensemble, des associations de journalistes. Donc, bateau, bah, on a raté, oh, yebi, que non, bah, ça a pena, bah, rando. Bah, tu bena, bah, ça a barando, le lot, bena aussi ici. Et tu vas te belé, bah, que nga na Adam, c'est toi qu'on a raté, or, nga na Adam, c'est pire, coup, tu as danger, tous ali. Bah, tu vas yebi, que non, Mike, le kamato, qu'on a raté, or, que tu qu'on a raté. Grâce à Jimel, quand tout le babon. Bon, et gros appel grâce à moi, gros appel grâce à moi, Vandisi Bisso, non, et Taï Bisso, nin, de comprendre les jeux de G. Comprendre G, Zawana, qui non, il faut to Linganaka, il faut to Yokanaka, tout ça, Ndega Moussala. Internet, tout bas, la Nabiso, va comprendre que non, bon, Moussala, Ndega, il faut to Sala. Sans Moussala, tu évoluer. Donc, tous les parents, tous les babana, tous les banani, tous les babas, tous les palins, donc il faut un moto Zouapenda, sans souana, il faut to Zouango. Ouais. Merci beaucoup Tracy Mbelenga moi dédicace pour Orlando Bobia attaque tout match ngo yo ba na jogo belé spécialement ta bambote. Ouais donc ba tout ya poto ba nanga donc Chéri Finit merci na libanga Chéri Finit donc Alléluia Tracy Mbelenga poeleng ya Congo Chéri Finit leader donc yo yebigaka merci pendant na libanga na yoki soleil wanga. Wanga calmos. Wala vienanga. Soleil wanga penda na oka libanga merci penda yo ebigara. De na solo l'homme invisible. Donc l'homme invisible donc na ebi ko zolanda biso ado yuwe. Donc ado yo ebigara Congo mokili bariana bazawana banel ka ba fossette anol ka ba fossette. To obi jogo na biso. Jogo na biso Junior Kabananga donc Junior Kabananga merci penda ki toko yo ebigara. Opesanga déjà Brança, il y a 2 billes, il y a 2 billes dans le match. Junior Kabananga Okosha, joyeux anniversaire à toi, Babi Avril Mobimba Yayo quoi. Lila la fleur, petit cerf propre, Lila la fleur, Triel, Nia ou Noir. Donc, Azolandanga quoi. Voilà, merci beaucoup. Ok, plaisir à trop. Merci Nyamakor, bonjour. Moutamouno ne wena varese zalate. Bosulanga na libumo, bendelanga na libumo, babi na varese. Oh, varese taille na ote. Ouais, bah personne varese taille na ngate varese taille ba na mikie souci fort. Ndeta Akimbe akeba ba fungolele varese ba masé na libumo. Pour libumo ça sinon pas beta. Est-ce que Nyamakor Aslim, Dara Aslim. Match Benita le loto betana bande na CNL ba nezala rara bana mai balongwa chez Fezak ba sa idéologie na bango ba kubisa bientôt ba fêter 5e année na bango ce qu'on appelle 5e année na babité avant de fêter match non na bande na biso ya AGM ko nezala rara na président système toujours idéologie yango pe bomo na pe match ça lelo quoi maman na match oh ramena ke bocheli ba ya to lambela na bia ndeti mtora
ndeti mdoka mbokani babi na terrain ka fa na terrain mbokani ya police rabat kasi nyamaka mbokani mateke président pesinga capitaine na internet pesinga capitaine na terrain pesinga capitaine na makambutu tout le monde doit confirmer déjà sans oublier fait nanga zoro mabiala na pesoka bambote place dans la Belgique bon séjour na Belgique sans oublier Francine Ngeme oza boss nanga toujours pour na Congo dialogue na longwa chef zoro longwa chef zoro na Congo dialogue mais mingi te betaka mbanga. Merci beaucoup Nyamakor. Je suis avec le président, mon président Franck Stemay. Bonjour. Bonjour la mignonne Glodie Diasuka Elengi ya Congo. Merci beaucoup pour cette initiative, c'est vraiment très bien. Lilobani okolo bandeko pona loisir alelo sangisi bandeko tout d'abord c'est à féliciter. Tolongo libarando ona obasola raté mais to mona ina terrain moi lilobana bandeko tout ba internet bo Hollanda. Ezali kanisi na bango apesa biso. Boyokana, bosangana, buzobeleki. Ndelelo je pense que bana sengo parce que bilongo ba moni awa bilongo o kala bane ko yokana te kala ikaka ba koyoko swana buzoba mais aujourd'hui Dieu fait grâce à l'association Nabiso à Jumelco bande to sangani au moni présence ba comédien présence ba musicien présence ba tebele ça veut dire que bolingo ezali donc ba côté ça confiance ba soutenir biso ba patron ya ba site internet ba ya kotinda ba coordinateur na bango ba caméraman ba monteur journaliste ba ya ko adhérer na Jumelco parce que awande to ko bunda bomoko pour que toi atteindre l'objectif. Merci beaucoup mon président. Merci, okay, bonne chance. Pour la match à l'élo et bon président Franck Stemay na gonde inda ka babe viela les news. Les news des stars viennent à Zoro Mabiala, viennent à Bissa Bogar, deux fois TV. Non ça la naocha, non ça la conférence vient naocha bimoko. Merci beaucoup Babi. Keba te match karaté zobanda bogos bonjour. Ouais, bonjour la mignonne. Boni santé. Ouais, santé Gitoro. Bomba makola choco. Bendango bien makola choco bomba Babi a Jumelco changer malamu et bimisio. Bitayo biso da bato ba pantalon ba kilote te dans makolo fete rara. Vraiment ba tout bazolanda au moins liloba ça va bien. Ouais, et c'est ngozaka rapport dans l'association na biso a Jumelco. Vraiment ils a eloko biso do bana ko senga bana kala ezala. Et le ça encore première sortie na biso officiel na biso de banya na match nanu. Vraiment na sengi na ba conduit ba kambelo ko vraiment tout ka ba lembate. Tebi ke ba caprice ya belé ba comportement ba baiser belé mais biso to na idée moko to ke nega liboso quoi. Donc félicitations à Jumelco et félicitations ba to CNL bandima ki invitation na support beta match pour lelo to pour lisabango. Félicitations pe na Jumelco pour sangisi batutu mama bo na internet ezala te première fois presse en ligne et s'opposer mama ki toko ya bo ezala te. Ouais ya bo ezala te déjà mbali boso. Ya mbali boso donc même batumi ba otala ba on dimate c'est et simba to et simba te mais et simba déjà. Merci beaucoup bien Alain Carré depuis 14 jours à Makasi. Babi ba les obetama vous a toujours branché les héroïnes d'atresim belenga na kisina ya mort. Babi gloria suka pe na point on peut ça va perdre chance quand ndenge zalara. Oh maman bon internet et salamate biso pour la première fois à Jumelco to s'opposer to sangisi bandeko tout pour to sala pena maramba bien car ndenge ezalaka. Merci à maman Godengoma, Ritkilo Motema Moriak, Bela partenaire officiel Elengia Congo. Merci à mon vieux Alain Carré depuis Qatar, Bionde Jogama Krasi, meilleur biter Woumela Zalatikala, Motema Stella et Bozala Zalaka Bino, pourquoi pas, la meilleure biter Yakan. Bazuwa Pierre, Junior Kabananga Okosha. Ngala baraba joyeux anniversaire parce qu'avril Mobimba Yayo, c'est un grand plaisir pour moi. On a de retour à Sangani Boy et ça vraiment bien. Vous avez toujours une ambiance soyo. To René to Zalazalara toujours na titi oh yes c'est un loisir talara. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Ça continue, hein? Bye bye. Glodie Diasuka, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga pro.